Puisque servir. Cop na ba cop. Lobi to lali na lotindo to moko na ndaku ya mabe. Na lali na lotindo to ba olakisa ngai liboso na ngai ndembi litungulu hai poireau muscade kikalungu mbabula yango na yebite mususu bana kakite bana poso basala nga sauce to ndeni. Seko ozosala relation na mutu malewa. Ozosala relation na mutu moko lambaka malewa. Ko paya nga fia ko pango ba kezani. Ko peza boy. Omwana kata Congo. Soki olali okolia te na Congo. Na kata Congo. Pongiso ke olie te olala te. Olala te. Et puis là ba jeno bazokufa nzala parce que ba iboloji na mutu na Congo. Exact. Yango mona ba nyos ba kokana ka po ba bilongi esala ka différence. Biso tolingi tozala lokola basi. Mwasi abakisaka suki likolo ya suki manzaka likolo ya manzaka ebongo mpo abakisa mobali likolo ya mobali lo nini kozanga likolo ngai bitebi abeti nga mona mninga ne mwasi ya mbai na mbai polimalsese yesina na komiso camarade na ngati papa na moi imbécile par le silence yo moko dégage sineveyo individu pour comme ça. Quoi tu m'énerves, n'importe quoi. N'importe quoi tu connais marche. Les yeux. Les parcouriers. Mal appris. 7 bords là. 8 bords là. 3 paquets de mèches. Et regarde-moi. Ici. Attends-moi. Ici. Il part. Ainsi de suite. Politesse. Nali, hein? Le copain moi zaboué. Nazana ba numéro mona le côté ko iba to ba koma na ba cabine. Atesi numéro atiki batini de crédit parce que kabine babwa ba numéro na ba numéro to koma pona batino crédit bana lokoti yango na bande pe ko benga déjà benga oyo yo loba ngala bana non to ko sa bango allo biso to sa awa na Lubumbashi to na musala moko na société munene awa est-ce que ko tinda biso $50 te pour to engager yo Toba nenda bongo. Kasi. Tika. Tunanga nini ngana panzo sang. Tosala boito binga pina ba foyer pe ba famille. Allo, buya tozika moka mnene mwana na bino voilà. Esone. Oui, allô? C'est monsieur Franck? Moi, c'est monsieur Robert. Je travaille à la gouvernement. À partir de Lubumbashi, ici, une société qui est ouverte ici, on a besoin de travailler. Bon, ça va nous le tous le gouvernement à partir de Lubumbashi. Awa, donc une société qui est likasi, tous na posa ya batu ba travailler. Le kolanga na yebio, tous semble la église moko, na ningina engagé yo. Mais na zoti de l'autre directeur, oza ko enregistrer batu ya zoya. Azoya Kinshasa lelo tozana ekutu en aéroport azo koma Kinshasa akopesa numéro moko tindele $50 akozwa CV na yo bani na yo nyeso mikanda nyeso po to engagé awa joa directeur ye ya compagnie. Ouais, merci. J'espère ngai ndenge awuti kotalisa yo wana parce que tozo engagé batna misala et fona zala de tala Kinshasa pendant des jours déjà. OK, comme ça soki na komi po botina mbongo po moni Kishasa ezosenga photo sunga peuple belé parce que belé peuple bazana misala te quoi. Ndé yango to sangi bongo photo sunga peuple congolais zo misala pour voir réussir na ba venir. Merci. Ezanga directeur. Numéro tozotina numéro tinda. Wotina ka sikoy. Ça va tinda. Tinda kana numéro yo. Tinda numéro parce que to sala musala trop rapide pour parce que temps exacté. Na CV bon ça ba CV na yo. Congolais soube, Congolais bololé, andi mazotina $50. Nadia, wana mtu sisi bien. Baze belé baso 30. Benga. Joa oyo. Benga pana. On a prédit. Pesa. Benga numéro. Oyo. 080 084 79 96 267 84 11 c'est ça. Okolekisa yo koma ka ndenge ezaleli awa. Oui, ça. Yo sko benga kani yo kani. Ngaka ya kazi. Ya dessert. Ngaka. Allô, bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Oui, dans ton cœur, il y a quelque chose ici à la
Matadi. Frontière à Luanda. Mama. Biso tosalaka awa na mboka tokweli kama komana moko ya mukia yaki awa voyage. Azwi ka tobengi na limero ya lobi limero ya fami tobenga ebo ya noki. Po bozwa eme tosenga botina kambongo po batrete sino te akokufa. Oui, exactement. Oyo ezali limero ya bato hôpital. Tozwi ka ya mwana moko ya mobala ya kosomba biloko akufi. Bozana ndeko ya mobala asombaka biloko. Botinda $50 sikoyo oyo ezali membre ya biro ya hôpital. To traité sino te bokozanga mutu. Voilà, sali accident abukani makolo misato. Botinda limbongo na limero. Oya panzani mabe oyo bola sina salle dobe. Bola sina salle dobe. Wana batu batelo babaka oyo bato. Bola sina salle dobe ku. Ka oyo ezo kimingi ezo ba o. Oli ofo bakata likolo. Kope simite. Bato tina mbongo sikuna limero. Toke na bakabini tuza babu. Batu na numero. Toki kasto siaki lipo tuza bambongo kasa atina ya numero. Yo abi atina numero ya kabini. Je te suis te récupérer maramoko. Moni Congo. Congo ndele facile so facile pour la boganga. Ngai kono ngana mwa mkepe de zinguya. Moni Congo. Facile à Congo uti wapi uti na basi. Mwasi okoki kotika yo osimbi na yo ye partout mais soko lingo simba kaka telefone na ye kopebane. Mais atiki yo aw. Atiki yo aw. No bile hebisi yo. Atiki yo aw. Lobi na hebisi yo tala ba fia lelo yo ya kiyanke. Lobi na zoya na moni fi moko ya uti Belgique. Aswa na téléphone. La tendresse na mbana bonjour. Bonjour chérie, comment vous allez? Oui, vous allez bien? Nakoma na machine. Na yoka téléphone na mala machine sonne ndinga zoya masa tendresse. Et puis yoka sonne ga téléphone. Voilà moi aussi. La machine. Téléphone ne bani na animation. Dali pour la mère. Yoka ne yoka e ba mogaki. Yoka ça tendresse. Allô, on a demo. On a dit ni non. On t'a contenu. Papa, on confirmé déjà? Et qui est là? Ah, sans le reste ok. Yo, le moins on y attend. Papa, le moins on y attend. Allez, mes cabines. Papa, Orange Man. Benga ba ona numéro ebisa ba ngosito yede ana cabine poto ganya tapo mvuli zoya. Tozo $50. Beta na numéro zambongo kuna bisoto benga bango. Kaseka kate. No goza numéro. Ebite ke mbongo esekisaka. Numéro yango na opesa. Ngana obenga na. Yo benga. Ngana zambongo. Tina mbongo ba bi $50. Kope pene ndenge nzosunga na ngwa. Namoni mutama rappeler hein. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Yo numéro sur le web. Kata appelle, Kata. Papa, tala, papa. Yakanani. Tama kambolo banyose zokana. Bino bodoke penanga. Kata appelle. Na comprendre papa, kata na appelle. Na kati na comprendre ba genioso. Tikai. Tala, na comprendre ba genioso oyo busalaka. Papa, pour déranger biso banda tongo. Moi na bino aza na matadi, asali accident, botinda mbongo aza na hôpital, lobi aza na ndekote. Oh,
bino bozana bino awa makambo ezosalama trop na Kinshasa. Oh musala moko botinda mbongo boye ezosalama trop. Oh ils ont matadi te. Ah ozana matadi. Eh papa. Oga ngakutu tenga ya mtasanga tokosa na baba. Ngana abele na ngana papa tozo kende la police. Omanda oza boye. Tozo kende. Escroquerie oyo batu baza ba victime na kata Kinshasa. Ay ngana zalaki na ngana ndako ya yao ko songa. Ngana papa mama Michel ezate na Congo. Ngaya ko sima ngako songa mabele. Papa après Michel ezate na Congo tozo souffrir. Na moni ko sala kindumba na ajo yanga. Na ko kyo beba. Donc escroquerie yango le boponi ka biso. Lelo, nga papa mukolo boy, natikele nzoto nga. Papa mangala bo. Papa ena bibo ya. Tala bozwa ka mbongo oyo ede na telefone na bibo. Pesa mbongo. Papa $40 onga na tini. Obo tini pona ndeko na bino na taji. Kasi matadi yango ya neto abo biso nesto se retrouver na matadi. Oncle excuse ngako papa. Oncle excuse ngoni na tabo ina mbele kabila kana. Mbongo. Sese ngana akelo ngapa na biso ba onga. Papa ndeko sala tala asala ka pesa telefone. Yana ngobe trop tard te. Ngana sa di doben. Na za di doben? Nini ozana ni? Di doben. Kolobana no ebiti escroquerie ya makasi yango yi. Excuse biso ba yana biso ba uta lingala ba ko yale ngana kelo kana nganda kule. Papa tala omande bo aboy. Après kozongisa mbongo to suka na bino na la police. Escroquerie. Ngana mbele kana ngana kanga makana ngake. Oko kanga mela kitutu kuna. Mama tala yo. Papa, yo. Omoni loko sali mwana batu. O meminga mbwe. Yo. Bo meminga mbwe. Boza bato ba problème. Yawa, papa. No shame meno pedali. Makamu na bita la bozwa na mbongo ya botika la bulia. Mbongo, na loko nyoso to tika. Boza ba problème. Papa. Okay. Na kupina matina zana ngaya ko lamka o lingina. Ingénieur central impeccable. Na kupina matina zana ngaya ko lamka o lingina kufa. Yo. Vamos a ver fuerte. Merci Nico. Yango. Kama kuna zona nade. Na hivi na kokisuti. Ah.